Bakongolais na bakongomani nyonso. J'espère que Bilili Oyo est vraiment d'informations vraies et fiables vraiment. Au moins yom dolinga koboya ba chef de l'État, hein? Na ba initiative au chef de l'État ça la misala o nanzela ya route de Lukendele. Vraiment ça facilité. Ce qui moi sur la milo madesu na lo solio tondi on oboya ba chef de l'État. Yaya, c'est causa Rwandais. Vraiment qu'on force de ce que oza Rwandais. Le Rwanda capital zonga na Rwanda. Comme quand on timbela yo. Tu vas regretter, vous comprenez? Pour commandant suprême, chef de l'État, Mukwa Tombolo, alobi esika nyonso nzela ezali te fo nzela ekota. Sikoba initiative aboye oyo tomona te. Andeko mususu ba bakonzi baleka batikala kosala ba idée te. Osala nzela oyo c'est 64 km. Et ça vraiment facilité. De Mboudi jusqu'à l'aéroport. Oh, tout le monde a besoin de et ça vraiment maman nanzela. Ngombo nyos bomoni ebukani tout. Ngombo nyos ebukani. Nzela atikali na katikati. Ngombo bomona oh de côté au faut batsango plaquage. Na bandi bomona ni na usula ni babilili. Faut batsango plaquage. Nzela ekozana katikati. Na ba jeep et comme il faut circuler comme il faut, Batbaye Kosoma Bamapangu, tout consort. Mouka Tombolo, chef de l'État, que te Dieu te garde longtemps. Zame alo la vraiment abombayo longtemps. Bino bate biloba loba. Yo kanisi soki le chef de l'État a sali ba initiative à boy. Yo kati mouno sana ida o sala ba bloka boy. Avant social les ala qui mais faut bandiler les ala bonne forme bonne confrère. Alors, on a sepeli que comment se blema bililinda mbuka ke sala bien. Oh nyos amoni kenzela lukendele bozo mona. Bilili onyos. Ils ont deux côtés, gauche et droite. On sait là yo salama jour et nuit, jour et nuit. J'espère que bon mona bilili. Oh yo côté à gauche. Bilili à gauche. J'espère que Bilili Oyo est vraiment d'informations vraies et fiables vraiment. Au moins yom dolinga koboya ba chef de l'État, hein? Na ba initiative au chef de l'État ça la misala o nanzela ya route de Lukendele. Vraiment ça facilité. Ce qui moi sur la milo madesu na lo solio tondi on oboya ba chef de l'État. Yaya, c'est causa Rwandais. Vraiment qu'on force de ce que oza Rwandais. Le Rwanda capital zonga na Rwanda. Comme quand on timbela yo. Tu vas regretter, vous comprenez? Pour commandant suprême, chef de l'État, Mukwa Tombolo, alobi esika nyonso nzela ezali te fo nzela ekota. Sikoba initiative aboye oyo tomona te. Andeko mususu ba bakonzi baleka batikala kosala ba idée te. Osala nzela oyo c'est 64 km. Et ça vraiment facilité. De Mboudi jusqu'à l'aéroport. Oh tout le monde a besoin mona. Et ça vraiment maman nanzela. Ngombo nyos bomoni ebukani tout. Ngombo nyos ebukani. Nzela atikali na katikati. Ngombo bomona oh de côté au faut batsango plaquage. Na bandi bomona ni na usula ni babilili. Faut batsango plaquage. Nzela ekozana katikati. Na ba jeep et comme il faut circuler comme il faut. Batbaye Kosoma Bamapangu, tout consort. Mouka Tombolo, chef de l'État, que te Dieu te garde longtemps. Zame alo la vraiment abombayo longtemps. Bino bate biloba loba. Yo kanisi soki le chef de l'État a sali ba initiative à boy. Yo kati mouno sana ida o sala ba bloka boy. Avant social les ala qui mais faut bandiler les ala bonne forme bonne confrère. Alors, on a sepeli que comment se blema bililinda mbuka ke sala bien. Oh nyos amoni kenzela lukendele bozo mona. Bilili onyos. Ils ont deux côtés, gauche et droite. On sait là yo salama jour et nuit, jour et nuit.
J'espère que vraiment on a bilili. Oyo, côté à gauche. Bilili à gauche. J'espère que bilili oyo eza vraiment d'information vraie et fiable vraiment. Au moins yom dolinga koboya ba chef de l'État, hein? Na ba initiative au chef de l'État au sala misala o nanzela ya route de Lukendele. Vraiment eza facilité. Ce qui moi sur la milo madesu na lo solio tondi on oboya ba chef de l'État. Yaya, c'est koza Rwandais. Vraiment qu'on force de ce que oza Rwandais. Le monde a gâté les gens en Rwanda. Comme quand on timbela yo, tu vas regretter, vous comprenez? Pour commandant suprême, chef de l'État, Moukwa Tombolo, alobi esika nyonso nzela ezali te fo nzela ekota. Sikoba initiative aboye oyo tomona te andeko mosusu bakonzi baleka batikala kosala ba idée te. Osala nzela oyo c'est 64 km. Et ça vraiment facilité. De Mboudi jusqu'à l'aéroport. Oyo to mona bozo mona. Et ça vraiment maman na nzela. Ngombo nyonso bomoni ebukani tout. Ngombo nyonso ebukani. Nzela atikali na katikati. Ngombo bomona oyo de côté au faut batsango plaquage. Na bandi bomona ni na usula ni babilili. Faut batsango plaquage. Nzela ekozala na katikati. Na ba jeep et comme il faut circuler comme il faut, Batbaye Kosoma Bama Pangu, tout consort. Moukwa Tombolo, chef de l'État, que te Dieu te garde longtemps. Zame alo la vraiment abom mayo longtemps. Bino bate biloba loba. Yo kanisi soki le chef de l'État a sali ba initiative à boy. Yo kati mouno zana ida o sala ba bloka boy. Avant social les ala ki mais faut bandiler za la banque. Bonne forme, bonne confrère. Alors, on a sepeli que comment se blima bililinda mbuka ke ça va bien. Oh nyos amoni kenzela lukendele bozo mona. Bilili onyos. Ils ont deux côtés, gauche et droite. On sait là, jour et nuit, jour et nuit. J'espère que vraiment on a bilili. Oh yo, côté à gauche. Bilili à gauche.